Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso ya sika. Merci. Bonjour, Nabino Nyonso Ozolandanga, Stéphanie Larose, Awana La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho, les belles dames, Oezalinda Kunayo, bienvenue. Donc, l'on a même bino maquillage au bozo monanga boye. Oui, toi toujours dans moi de la femme, toujours ma puta, ouais. Donc, là, on a nos maquillages sur que bima. Attention, tu bima te, depuis que tu bima te, pour l'encamba, ya koro na, ouais, bisim sur ma camoin, tu bimezate, mais tu look toujours belle, la banda, n'est-ce pas? Ok, tu es toujours belle, on laisse moi les poudres dans Mother's Day, hein? Attention, que bimate, moi Mother's Day, na bana, no moi les poudres, ça la gaka bien. Donc, là, tu as les poudres, bima qui toko, randa, kuyo moko, you know. Look nice. Donc voilà, Nelly Bino maquillage oh, j'espère que maquillage oh et que c'est plus sabino maquillage oh vraiment ils ont qui ne maquillage moko ya ma puta donc pour là c'est moi les puta non ma couleur au type long non ma couleur et ça la toujours joli. Donc dans maquillage oh tout on a deux rouges à lèvres que ça la rouge à lèvres ils allaient à nude comme on a lati comme ça ou bien côté rouge à lèvres ils allaient à couleur ça dépend à choix oh yo olingi. Donc voilà na kolwa mingité na kotika bino wana bino moko bolanda. Voilà les belles dames on a déjà un salima kitanga et le bosso na ko pakola na misu na biso na ko pakola concealer nanga ozali ya medley yango na ko pakola lokola base na ko tyango wana na se ya misu na ko sala la palette na ozali de Masquerade mini by Juvia's Place donc palette na biso oh les belles dames oui tellement que ça na ba couleur rebelle na to c'est ko sala ba couleur na côté couleur autre ko sala la tour ozali couleur na biso oyo na ko za couleur na ngai na ko tyango ala likolo mis le quoi couleur na ngai ya transition pe na ko benda couleur na ngai bien. Et couleur oyo kwa kolanda les belles dames to kozwa couleur na biso o ezali couleur ya mauve couleur oyo nazo salela kaka brosse nanga moko na kotia couleur nanga bisika o na tie couleur nanga ya transition mais na moi c'est nango nde bozo mona wana couleur oyo kwa kolanda to kozwa couleur na biso o ezali couleur ya bleu. Dans une couleur nanga ya bleu na brosse nanga ya plat donc ko déposer couleur nanga awa na se ya misu nde bozo mona wana donc bon moi nde na tie couleur nanga bleu na matina ngo likolo makasti pe na tiango quelque part à un souki dans la commission on a cointé et que comme abisso bleu tant que couleur na biso ya bleu et couleur o quoi kolanda na cause couleur o ezali ya bleu makasi donc oui de quoi mauve je pense cette couleur là on est na quoi kozwa nazo tia yango kaka na brosse nanga moko on a salelaki et na cause couleur nanga nazo déposer yango awa na coin ya miso donc ndi bozomona nous déposons kaka na coin wana donc voilà toto tie couleur na biso kaka na coin de bozo mona couleur na biso et kokoma biso boye donc couleur oyo kwa kolanda to kozwa couleur oyo ya violet couleur na biso oyo ya violet nazo zwa na brosse oyo ezali brosse à blender mais brosse à mokie donc yango na kwa kopakola couleur na violet na ko déposer on na point wana mais nazo benda couleur na ngai donc voilà les belles dames couleur na biso vraiment et comme biso bozo on esangani vraiment bien et comme biso comme ça joli et couleur na biso o to kwa kozwa et kozala la couleur na biso o ezali il y a bleu je pense il y a bleu au bleu ciel donc donc couleur au on a brosse nanga ya plat nde na kozwela couleur nanga et to ko déposer couleur na biso na coin ya misu awa
bisika oyo totiaki couleur mosusu te, donc tozotia yango na kwe wana na se wana nde bozomona. Donc après kotia couleur nanga na kozwa brosse nanga oyo ezali ya blender na tie eloko moko te na kobenda ba couleur na ngai. Après wana na kotia crayon na ngai na se ya misu. Okay, na kozwa couleur nanga oyo ya mauve na kotia yango awa na se. Et d'accord, que je couleur dans un haut à bleu. Et d'accord, que je couleur dans un couleur oyo. Donc voilà les belles dames, on a sisi elungi nanga na tie fond de teint nanga et na misu nanga na tie ba fossile. Après na koya kopakola fossile nanga na se ya misu. Donc vous déjà que na sala ka ba fond de teint nanga na elungi. Donc c'est ça que nanga ke vidéo eza mulaité. Na tie déjà fond de teint. Donc après on a koya kopakola fard à jour nanga na zo pakola o ezali ya marque. Donc na kopakola fard à jour. Pour la engengisi pour tout ngenga muke pour dans moi de la femme toujours. Donc na yocha engengisi o ezali lila na pas pour la lila j'ai installé la Zara l'autre meka lila. Donc après ko tia bloc on a tina elongi na ko benda bloc na nganyo so na tina elongi. Après na koya kotia spray nanga ozali ya setting spray nanga ya NYX nde tokoya kopakola. Donc na look na biso oyo les belles dames na kosala deux tapes ya lèvres. Donc mutu mosusu akoki olinga kosala look na ye boye atie couleur na ya monoko ezala nude, mosusu akoki préféré que couleur na monoko ezala couleur moko frappa. So ça dépend ya couleur oyo olingi o utiliser. Donc couleur na biso ya biso tokende yango za couleur ya nude. Donc na osala la couleur ya crayon ya marque couleur na on a ibe susté parce que ça fait longtemps qu'on na ngo longwe. Donc mais ça crayon ya chocolat. Donc après qu'on tracé, donc on s'allait là où ils allaient glace ya royalty ya Juvia's Place. Donc on est tout cas Coca-Cola. Donc voilà les belles dames, maquillage nabiso yango vraiment essili comme ça comme vous mona couleur moko vraiment kitoko. Donc là tu m'as les poudres na yo comme vous voyez toujours na moi de la femme. Donc tu m'as les poudres comme ça na nzoto o tie misu na ba couleur ce que ça mutu oyo olinyaka misu na yo ezala ba couleur te wana vraiment désolé. Donc vidéo oyo ezala mingi pona bat oyo balingaka misu na bango ezala mo ba couleur comme on na lati li poudre na et misu na vraiment ezo kende na li poudre na donc ba couleur ezo sala vraiment que oui you know tout dans le monde de la forme. Donc enjoy que la carte que elle sont nude té donc to changer moi les poudre bunga na nude vraiment té les poudre bunga vraiment que au tie vraiment couleur na yo au bimi vraiment joli comme vous mon maquillage mais vraiment simple au beaucoup que créer na ndako mutunyo so a sepeli na so moni que ça na palette au euro que ça na maquillage ninga na sali ils allaient vraiment joli pe ils allaient simple. Merci beaucoup na binonyo so vous aki wana ebele kolanda vidéo oyo j'espère que binonyo so vous qui ça batam na bino bien bata na bino bien na katsandaku na biki mikolo to bimate to na katsandaku. Donc tout ça bien protégé nzambe azala na biso ko vous so moni que vidéo oyo c'est plus sur les belles dames ko aimer vidéo et ko sala nga bien mingi ko bosa te ko sala abonner na la rocho et ko sala nga pe bien makasi. Merci pour tani à la prochaine tinate et community na bye.